La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandaka biso. Salut à tous les abonnés de Ursule Botelwa TV. 42 Tolobarana Bino. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Alors, on a pesi bino mbote na komba tata nzambe, mbote ba abonné na biso, mbote na batu o balingaka biso, ba ope biso to lingaka surtout mingi. Alors, on a pesi bino mbote esika nyonso bozali. Affaire Matanga Caroline, na oyeba te ba comédien elo nini esala, bo bandoleka na bémission, bo bandolo ba ebele, bo bando explikaka ebele. Na otela bino émission moko ya Mama Teresa nanu, na otela bino ango bolanda bino moko boloba. Papa Elombe aloba nani président Caleb aloba ki ango toye komona pe oxygène. Na otela bino bolanda oxygène comme des oxygène si je me trompe pas. Alobi yango ke bazana posate ya makelele, bazana posate ba comédien, mutu na mutabanda koke kobeta ka histoire, Teresa kufaki boye, eleka ki boye, kutu boye, ndeko na ye moko abengi nga, ndeko na ya lobi boye, ndeko na zongisi boye. Eza propreté. Pona nini bakonzi na bino bazo boya yango? Bakonzi na bino bazo boya yango parce que Caroline de son vivant azalaki mutu ya matalana te. Lelo bino bosala ngo na cadre ke bosala ngo na ba chaîne na bino bozwa visibilité batu batala bino makama matanga eleka ki boye zongisa ki boye zonga ki boye po bino bozwa visibilité. Mais muto ya kufi de son vivant atikala kozala mutama azala matalaniste te. Azala muta matalana te. Eloko bo pekisi la bino. Monde entier eza nango na posa te eyeba docteur asimbaki gama be, docteur asimbaki pensi mabe, docteur kuta zongisa ki boye, docteur asimbaki boye mabe, yango ebomik ata boye na ba explication ya liwa ya Caroline tuku sambo na sambo. Eza na explication moko te oyo kolamusa, oyo kozongisa Caroline na bomoi ezate. Ezate. Ba explication nyonso bo pesa na TV. Boye baka explication moko te. Oyo kozongisaka Caroline ikwa na bomoi. Siko boza mikolo, boza la mature. Tomona ki ndeko Maxi Bondowe, ayaki na émission nani na TikTok na ye, aye kosala live, aya kopesa Caroline faute. Muto ya kufi. Ozo ya kopesa ye faute. Muto ya kufi. Azaki marié. Mais tomoni ndeko Maxi aye na émission. Azo koko condamné Caroline. Abota ki lisusu po na nini. Caroline. Azaki mwasa libala. Caroline. Abalaka libala ya liboso. Abotaka bana 3. Libala esimbaki te, libala ekufaki. Tango libala na ye ekufi, aye kozwa libala mususu, nzamba asali ye ngolu, nzamba asali ye grâce, azwi mobali mususu, aye kobala libala mususu. Mena mwasi ya libala, yoko ya kotuna ye, zemi yango kute kotaki nini, opesa mutu faute. Mwasi ya libala. Peut-être yo zambe mbea, peut-être yo na libala te, nano zui libala te, c'est normal. C'est normal. Mais moi si ya libala, soka zui zemi, yo koya na réseaux sociaux, oya kopesa moi si ya libala faute. Non. Non. Liwa ya Caroline, eza liwa
eye. Ezala erreur à ba médecin. Ezala nzambe nda permettre. Na minute ata ba comédien bokomi kobeta. Na ko mwa de mutu na version na ye. Na minute ata bo beti 7 fois 6 fois 10 fois ba version 10. 10 peut-être 5 6 boé 10. Et la musa carotte. Et la musa carotte. Tellement Karo azamu nayoki video mama Thérèse azolela Karo asala ebola mwebele aleli na motema na fallait pas Karo batamabe ba otikala mais kota ce qu'on a ba commentaire il faut voir apesi explication asola kinande kwa Caroline Maman Mireille que je salue asola kinande kwa Caroline kutu ndenga asola kinande kwa Caroline wana nde kwa Caroline ayebisa kiye nde kwa Caroline ayebisa kiye makile bande kobima. Est-ce que eza important ya ko beta yango na TV? Est-ce que eza vraiment important ya ko beta oyo ndeko ya Karo ayebisa kiyo na TV? Je peux pas venir ici na bando bete la bino mama Karo akufa ki boye kutu docteur achuba ki tonga mabe kutu docteur asala ki boye kutu basala ki boye. Non, liwa eye nzamba permettre ezala erreur abaminganga toza na droit te ya robanda koya ko expliquer. Toza na droit te. Bisoko toza na droit te. Ya obanda koya ko expliquer bomoni liwango bachuba ki etonga mabe bazongisa ki ebwe mabe babalusa ki ebwe mabe. Non. Mais siko bino ba comédien bo salango pour na gagner ba vie na ba page na bino. Et pourtant, Caleb si alobaki, si alekaki a explikaki, alobaki déjà moutou bo garder ba bande, moutou moko ta ya na histoire moko songolo pakala. Mais bo bandi, na omona bo bandi ebele live ya yende kona biso kuna Martia sali live, ya Gabi koto aye alobeli ye, o koto non. Liwa moutou moko te avanda a planifier liwa. Mutuma kote. Caroline azaki na bolingo ya bana na ye koleka yo na ngai. Mama nyonso alingaka bana na ye. Avant mutu so alinga bana no yo moko oza na bolingo ya bana no makasi. Pona nini akendaki hôpital amukie. Hôpital wana pona nini. Po mutu akende kobota na hôpital alanda ba CPN na ye apesa hôpital confiance, c'est-à-dire ayebi ke hôpital wana babotisaka bien, ayebi ke hôpital wana makambu elekaka bien, ayebi ke hôpital wana basalaka boye yango akendaki. Yango akendaki. Eza liwa. Eza liwa. Liwe ye. Liwe ye. Bokomi ba émission okoto boye okoto boyo kanon soni turo yo to lela no Caroline na kimia tokundi ye pe na kimia ba chuchotement ebimite koya kolelela biso na caméra eza importante que ok na moi chaîne numéro be ba bengi o basali sur émission ba poser ba question à propos liwa Caroline eza importante na minute oyo. Biso nyonso tomonaki ndenge mama Caroline akufi après kobota. Biso nyonso toyebi ke akufi après kobota. Mututu ayebi ke no asalaki hémorragie, mututu ayebi yango. Po eza baka oyo ezara mingi na Congo. Na bapeya libande eza rare oyo kake akufaki akende kobota après kobota asala hémorragie akufi eza rare. Mais za baka o ezaka mingi na hôpital na biso ya Congo, négligence ya ba minganga na biso ya Congo. Eza baka o ezaka mingi. Bo garder souffle. Ba comédien botika ba émission ezanga tina.
po bamona o eloko ekotaki na chaîne na yo obandi ko expliquer Caroline kutu boye botika. Mama Caroline tanga zaki na bomoi atikala oleka na chaîne moko te ya ba chroniqueur. Eza important te. Caroline atikala ye moko te koleka atana ba chaîne na ba chroniqueur aya ko banda kolobela bomoni bazongisaki ba koleka te. Mutu na mutu to pesa ye honneur to kolela ye selon makambu na ye. Soki ofingaka bato zaka muta polémique, comédie oza muta polémique yeba ke so kufi matanga no eza na polémique. Mais pona mutu aza na ye muta polémique te, azo mérité polémique te. Bozana ti abino, en tout cas bandeko, patientez-vous. Toko kota na ba dédicace na biso ka ndezara na yebi ke moment ya dédicace eza moment moko mutu tout azelaka yango alors tozo kota moment ya dédicace kala mingte. Natiela bino boyoka président Oxygène, boyoka pourquoi bazo beta CT. Pona nini bazo beta toujours CT na comportement ya ba comédien. Boyoka. Pona nini bazo beta CT na comportement ya ba comédien. Po bami yebi. So bazo beta CT na comportement ba comédien bami yebi. Bolande. Azaki muta ba polémique ndenge to bani na kimia. Makamno soleki eleka na kimia. Artiste et comédien pour des raisons à BST. Tout le monde a eu une émission au Bandakoloba Bilobela. On a aussi la base na combo ya matanga ya moninga. Au Bandakobeta na ba vie privée songolo pakala. Tolingi yango te. Et na ba bandeko bo filmer biso ba chroniqueur. Bo mema bango na libunga wana te. To na pasi. Moto akufi bono mona na ba chaîne na bino mingi. Na ba base na bino na ba miniature. Non. Mais moi on a eu à honorer ndenge abana ko vivre. De la manière dont elle a vécu. Bozela mukolo wa ya epa na bino client na bino malamu ya makelele bosa la bongo. Va ya carotte ça nini? Toboy, voilà. Excusez-moi. Parce que même quand on a besoin, surtout dans Makambouana. J'ai suivi le président Caleb sur le net. Vous m'avez fait pleurer. Hein? Vous m'avez fait pleurer. C'est pas pour vous flatter. Si vous avez un rapport à Tabino, parce que c'est analysé, vous venez la première fois, vous venez la deuxième fois, même Bible lobby la troisième fois, on a voilà le grand message. Mais les artistes et comédiens sont unis. Comme les chroniqueurs, pour mes mabis on a les boulots. Aucun sac banana mabete. Ok, bon, ma béco les cabissos. Hein? Faut bon diviser rabisso sauté. Les comédiens, quand nous avons créé ce monde du théâtre populaire, moderne, makambo ezalaka te alors bopesa biso kimia surtout tokolela karo tolela ye kimia discussion na yo soki bokobunda sala tu bozala vers bandal matonge njili et puis boyokani bose déplacer bobundeli kuna monga fula awa matozawa nous allons plaire notre caro o azalaki mwana mwasi moko ya kimia na bato nyonso te wana ya tolobi comédien ba comédien pe ba bunda faut vraiment loin ba que ne vraiment musika ba signaler biso pe que to bundela na monga fula ba bundi ba tine zo ba image vraiment nous avons besoin de la paix pour moto a confiance avec moto kimia makasi abo ça pe ba comédien ba groupe ne créer makamwana binote biso tosengaka kimia bino pe ba chroniqueur herbo moni batu bazoya ne déranger personne si eloko oyo nani ba président balobi ngana oloba premièrement d'abord bopesa pe faute na ba chroniqueur te po chroniqueur azwa audacité wana eutaki pa na bino moko ba comédien ngana koya na caméra na nga na pesa exemple na koya na caméra na nga na bandi ko pozo ba question o ezanga tina
Yo tant que oza comédien, oza na sagesse pe intelligence, o répondre nga na lingi ba question buzo bate. Tangu déjà o répondre mutu bongo, a oza lisusu na courage te. Force wana ya koya ko poser o lisusu question e ozala te a oyoka directement soni. Premièrement oyoki se na soni. Mais mabe na bino ezalaka nini, baye ko poser yo question. Comme bozara na barando, comme bolingara babeuse, ou bandi ko répondre question ou fallait même pas ou répondre. En ce moment-là, bo pesa ba chroniqueur faute. Bino moko bo sala ba chroniqueur bazala au-dessus. Eza bino moko. Au moins comédien, azo pesa confiance na chroniqueur. Comédien azo tonga muninga na ye comédien epa ya chroniqueur. Comédien azo benga ba chroniqueur po ba sasa muninga na ye comédien. Soki bo bando telemelaka makambu boye, théâtre kende bien. Bo telemelaka te po na lelo occasion ya matanga mama Caroline. Mais bo telemela makambu po na libela. Tango boza ko obligé respect na ba comédien, bo obligé respect pour du bon. Ezalaka te bo obligé respect kaka na kaka boye po na matanga, non. Bo obligé respect po na libela. Et ozala bien. Ba émission déjà bo tolo ba papa oxygène na tolo ba awa alingite mais ba émission esa lema déjà. Ba émission esa lema déjà. Lelo ba comédien ba koma na ba chaîne na bango ebele bazo se focaliser na ba chaîne na bango pona okota ba théâtre mais ebele baza ko se focaliser na ba chaîne na bango pona ko bebisa ba réputation ya baninga. Miso ba se focaliser na ba chaîne na bango ba okota ba théâtre na bango ba okota mamba malamu. Ba opesa ba conseil ba osala makusa na bango ndeti mama top to mona yeka na makusa. Na ba ilubwa ba star na ye. Mais ebele ba sali ba chaîne po ba lukaka ba chroniqueur ba vandaka ba sololaka ayebi ka beti mwa base anyati mwa ba bordir po na ya lobi na nyata ba bordir po émission o etalema. Bosala ka mabe, bosala ka erreur. Bozo détruire ba vie ya bandeko na bino sans le savoir. Bo pesi faute na ba communicateur. Mais bino moko nde bo mema ba communicateur na ba niveau wana. Bino moko nde bo mema ba chroniqueur na ba niveau wana. Mais lelo bino pe batu bo mema biso na ma chroniqueur a mema na erreur te. Tangu ba posera bino ba question, ba tela bino mundu kite pour nous répondre question wana. Ba tela bino mundu kite. Ba posa bino ba question lo lenge sengeli mais azwa mundu ki moka tia liboso ba tia mundu kite. Bino nde boyebi kovanda te. Bino nde boyebi kovanda na baninga te. Bino nde bozana mulimo ya haine. Caroline azaki muta mavuanga te. Mama Caro azaki koseka ne kaka. A répondre à batu mabete même na live na ye. So koti même na live na ye, otunye eloko a répondre à mabete. A répondre à mabete. Réponse à mabe pa na ye ezalaka te. A sekaka ne kaka. A répondre à calmement. Tout le monde ba témoignage. Misala malamu elandi Caro. Mama Teresa yeko témoigner malgré yeko betela biso lisolo akufa ki boye ndeko na bengenga bazongisa ki makila o batu bazolinga même pas ko beta makusolo ndenga kufela ki ndenge leka ki ndenge salamaki polikambu ya balobaki batu babakisa ngo ka mungu na pilipili meto mona ba comédien ba obeta ba oloba beaucoup plus bolamu ya Caroline. Bino ba comédien mususu bokufi lelo bola muno batu ba olobela ndeti na parti nini na parti nini o batu ba olobela bola muna yo ba olobela na parti nini
me boza wana boza batali boso ya kobeta ya kopesa mauvaise information na bamakambo ya bato bobongwana. Bolingo yango tolobelaka bino bolingo. Nyonso tolobelaka bino bolingo. Tobetaka sete po na bolingo. Misala ya malamu elandaka mututi na lilita. Elandaka mututi na lilita. Tomoni Teresa ndenga leli. Na otela bino video boyoka. Na matanga suzi bantu alelaka peka bongo. Koleleza mabete. Me bobongisa mitema na bino na bandeko na bino. Tolela Caroline lelo fallait pas. Fallait pas. Moi si on fallait pas. Totika la oyoke na ba trouble à réseaux sociaux te. Ah ba bete la bino sete likama matanga. Me ba jeto eza na ngokaka. Oyoka kama kwa matanga ba bundaki ya lataki mabe. Ya lataki lipapa mabe, ya lataki elamba mabe, okoto alataki elamba grifi, okoto azongisaki bwende bowela ka sapologie, me boye baketong to kufaka. E bilambo baletaka muwei ezaka na mukongo ezaka ba pasola. Na mukongo pena kian ba pasola. Po ba koti yango bien na maboko donc ezaka abombi liboso boye. Metoyoka bino na matanga kuna bosali ba tapage ya bilamba. Toyoka bino na matanga kuna bobundeli nde bilamba. Toyoka bino na matanga kuna bowelela kinde makambu. Toyoka bino. Toyoka bino. Toyoka bino na matanga kuna bokowelela babundaki, bazongisaki, basalaki boye, toyoka bino. Bolanda bakondi na bino. Bozonga nde bozalaka. Théâtre koma ba ekiri, théâtre koma ba kan, théâtre koma ba ona ba oyo, théâtre bozonga nde bozalaka. Ça sert à rien. Tant que bozalaka ensemble bozalaka bien. YouTube a vi na YouTube nzamba kabola mutu na ba vi na e. Ba vi na YouTube e dépendaka selon ba audience ya batu. Mais lelo tellement peuple congolais zalaka esika ba finga so esika ba olo ba bêtise esika ba finga nde esika batu bakenda kosopana. Alors bino pe ba comédien tellement boyebi yango ebele ba boma ba vision na bango. Boboma ba vision na bino. Pourquoi? Parce que boyebi likamba ba comédien eza likamba boyebo mubobomi ba vision. Ba vision na bino bobomi yango boyebi ke te YouTube esenga vitesse aboye, YouTube esenga fona loba, YouTube esenga fona sala bobomi mbala moko vision. Vision o bozaki nango bobomi yango. Bozi anazo lukela bino video wana na tiela bino. Bobomi vision. Bobomi vision na bino. Po ani bolinka semie bofingana po botalema. Boluka ba problème po botalema. Bobosani bolingo o bobanda na obolanda. Explication à Maman Thérèse a zappé choqué. Bolanda. Mireille oza grande sœur na bango liboso bazakali mingi na balive akoti ti mpe bato babotisaka azwi bebe abimi na ye libanda ye mo mire mpe moko membende kako aboti awumeli kuna na kati moye ndenge nini mama omoni munganga mwa aleki na makila komi so mamakila oto azoi deshire makila mpe mwa mingi toyotongisa ye makila oyo na oloba oyo tina monoko ya mireille ya Caroline propre abiyana tofoi toumeli lisusu Caroline abani ya Mireille na okufa kaka boye bana na ngai na okufa boye likambo nini oyo oyo likambo nini Mireille oyo kotala nani nzambe na nga médecin a répondre Caroline na kati ya lichambo babotaka Mireille ayoki ye mama ozopanike mingi oyo osala prise d'attention
te zalaka mais l'on nous paniqué boy maman oh nini amuna nazo bima bafungoli porte nila pe miso zeka na kunati abia na makilo ngana muna si wana na chiko kwa makila ndi mwana tu ndeska na kwa kila yako so makila po Caroline na fanya hemorragie mabele li bango bonde ko yango na ngabu mo pesa miso yeto kenela na bonde ko ko pitana na bonde ko ka oui exactement nini bino minga ya lelo penza na ebite minga ya lelo muto so senye de mwana mo croiser mo c'est la makiyesi la akufa mo ke muto kufaki ko mira bi Caroline ganga okini abito ko no kainyona yana na bi o Caroline akufi po abane ko ganga makasi okay so ganga li wana sike muto zati okay ni ego basaka intervention mo kangi muto hôpital munene yango na ngambo na mimi bo pito ko leksa batutoni minga ngope lelo mi so be mingi bayebi pe nini ko soni batuti tondeni vraiment ko busa muto munene bo biso yana biso nasi boyoki émission Mama Thérèse asalaki eza parmi ba émission oyo ba collègue na ye basiliki ba collègue na ye basepelite balobi ndeko ya nani ya Mama Caroline abeteli yo lisolo yo ye obeti yango na réseaux sociaux en tout cas ba collègue na ye ba comédien ebele batomboki boyokaki vidéo na télé bino ya papa Oxygène malobalobaki donc ba collègue na bango ba comédien batomboki ebele par rapport ya vidéo o Mama Teresa auti kosala. Alors la famille karande na lobaki ba comédien boza la sage boza na bolingo en tout cas tole la Caroline na kimia na minute eza na importante ya obetela bisa kufaki na boya po réseaux sociaux nyonso to yebike akendaki ko bota nde akufi. Alors ba comédien surtout ba leader baza penza na besoin te toyaka kolobaka akufaki na nini azongisaki na nini. Alors la famille na otie la bino tolanda programme ya matanga après tokota na dédicace ndeto osilisa émission na biso. Nasir boyebi déjà que matanga programme ici epesameli ici epesami voilà to bongisa lingala programme ya matanga ici epesami. Donc noti que la bino tolanda programme complet ya matanga après nde toko kota na dédicace na biso ka ndenge ezalaka tolanda. Obsèque à notre regrettée Caroline. Donc programme est aboyé. Le samedi 28 février, nous allons veiller mortuaire et nous allons bon à 10e rue, Petit Boulevard, côté industriel. 10e rue, na Petit Boulevard, côté industriel. Nous allons veiller mortuaire, place Wana. Et puis, dimanche, levé de corps et nous allons bongo na morgue ya cinquantenaire déjà tout comme on a parti à 8h levé de corps et la wana pe to sala obsèque sur place na morgue ya cinquantenaire dimanche le 1er mars nde toko zala wana to pesi nde kona biso ba honneur na ye et puis toko longwa wana pona koleka na victoire na place des artistes kolongwa wana toko kene mbala moko na cimetière ya nécropole entre ciel et terre. Donc voilà, nous avons un programme donc la fin du mois, et puis na début à mois, nous avons Caroline. Ben de consolation, ils ont la 10e rue, na limité na Petit Boulevard, côté industriel. Donc voilà, programme na biso ngora. Mais biso tozokuta na chaque jour, Tibongo tozala na veillée mortuaire na Kasavubu na croisement Birmanie et puis Bosobolo na salle ya Major Bisadidi beaucoup de immeubles mo zawana ya Major Bisadidi botoni nde tozokuta na wana pona kolela moyi. Voilà programme na biso epesami déjà tozala toujours ça va la famille nasi bolandi programme pona bandeko bazana posa ya ko assister pona bandeko bazana posa bakabola mawa na bandeko bazolela programme yango wana topesi kaka ndenge ezalaka bolandi programme yango wana papa na biso Caleb Tukebana apesi déjà programme ya matanga ya mama Betty Ikwa. Alors la famille sans plus tarder tokota directement na dédicace na biso toyebi penda biso za ka commentaire
dédicace kaka ndenge ezalaka. Merci beaucoup na maman Natasha Bonganga. Maman Natasha Bonganga, merci pour na commentaire. Nzamba lola pamba yo. Papa Kalala Bisonga Willy Biaï. Papa Kalala, merci beaucoup. Papa Kalala depuis Cape Town. Merci beaucoup. Maman Marie-Jeanne Bolo quoi? Eh, maman okenda wapi? Okenda wapi mama? Kaboye. Mama Emily Pakala, merci beaucoup. Mama Emily Pakala, merci beaucoup. Na maman Madeleine Aketa de mon cœur, merci ma Alfredo, merci beaucoup maman Bibiana, merci beaucoup papa Kenzo. Papa Kenzo Yale, merci beaucoup. Merci beaucoup na maman Justina Garcia. Justina Garcia, merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman Lolita Nzumba. Merci beaucoup, Maman Marthe Irène. Merci beaucoup, Maman Blandine Makukula toujours. Merci beaucoup, Maman Judith. Merci beaucoup, na Maman Sophia Luzitou. Merci beaucoup, na Maman Pauline Yenge de mon cœur, famille Bota toujours. Merci, Maman Pauline. Merci beaucoup, na Maman Carmel Mananga. Merci beaucoup, Maman Carmel. Merci beaucoup, Maman Esther Mbouyi. Merci beaucoup, Papa Patrick. Merci beaucoup, Papa Jean-Marie. Merci. Maman Marie-Claire Moukouna. Merci beaucoup, Maman Marie-Claire. Bonsoir, Nayo. Maman Mimi Capella Misha. Merci beaucoup. Papa Nabiso évêque Jean-Patrice Bosoki. Merci beaucoup, Papa évêque. Mémé de mes enfants encore. Maman Nanga, Maman Yvonne, Princesse Alléluia, je t'aime beaucoup. En tout cas, Kande Moïse Mbia Lobaka dans mon cœur. Dans mon cœur, je vous aime beaucoup mes abonnés, je vous aime beaucoup Bao Bolingara Bisso. En tout cas, partagez émission Nabiso, partagez partout, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, sans oublier Tantine de mes enfants, Tantine Chouchou, Beauté Loi depuis États-Unis, sans oublier Maman Zediana Canada, Nzamba Pambola Bino Tokutani. À la prochaine occasion, ceux qui t'attendent Zambé à Zongité. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.